namo, kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bino nyesi tuwe boinga mamo Elianitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vimpi. Abarize numuko wazuri. Boni ba sante bola muki bien. Nde na ba toujours ki kolala kola mukeza habitude te bande kona ngai soki nzamba pesi mpe mabomo yo la muki na buta tongo ki ndo sala ta petit besoin. Komisaka nzambe lo baka nzambe merci pour na mpe mabomo yo pesi ngai parce que mingi tolala ki na bango pe bala muki te. Bala muki te po balinga ki te. Eza ponza mende alinga ki bala mukate. Siko yo mutoza na bon moyo. Eza grâce. Ezalika grâce. Nzamba sepeli apesoka bon moyo. Lokola tolo barake olo nampala teza ya nzambe. Yazaka na besoin kaka ya reconnaissance pe gratitude na biso. Boyebi yesu masi atango abikisaka ba lepreux hein. Bazalaka 11 hein. 10 bakendaka. Moko ka muta zongaka. Aye kopesa Jésus merci. Yesu atunaki wapi baninga na yo. Parce que bandaki kozela bapesa ye merci po abikisaki bango. Voilà. Eloko na yeto solo la bandeko. Boyebi na ute kosela bino émission moko awa. Moi mikolo mibale misato uti koleka awa. Ya mama na biso bandeko réclamer que papa soko aye nakati ya bilanga ya kota kaka buki mbuma sali nini akei na chila kibino pe video moko ya ndeko na biso moko mwasi ye pa lobaki yango alobi ke ba papa na biso ba congolais soko azana posa ya nzoto ya mama boza na kati ya émission sans tabou siko yo muto ya kocha awa commentaire o mama nitu ndenge siko boye olo ba bosa boye bana no ba ota tenga bana na siba kola bana mikolo. Et puis il faut que vous ayez sans tabou. Et bien, dans une école, on a poto. Moi, on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Bala qui s'est déjà n'engagé moi sans akana mobile. Bala qui s'est kabango kobota ezalaka nini. Bala qui s'est bango penza bazu poupée à moi sans mobile. Bala bi oaza mobile. Oh mobile oh soka matili kola moi si oyo. Awa boy liquide mo ko bima. Liquide na mutesa nini e forma ka mutu po mutaza na mukili. Donc sans tabou ezala rapenza pa mindele ba maman de tozana bana bozana bana na kasi ndako bana bayeba ke bele kolekana ba parents surtout ya poto bayebi mingi tango tozo ba préparer nous pour le mariage et bon soko lobi makambo te il faut ko loba ngata na loba makambo na zaka vulgaire te hein oh na na benga nyama na kombo na ngote na zaka vulgaire te. Na le baka na façon mon qui va tout comprendre na lobi nini mais na za vulgaire te na ba propos nanga non commentaire mon na mona ki na bi maman c'est important est-ce que bango ba ya kotala bango boye ba te ke biso ba auto sala ba émission boye bana na biso ba tara bi na biso te ba préférer ba tala ya ba mususu pourquoi parce que tant azotalo yo zolo ba bozo mo kati bwana kati ndako bozo la batala ate bango ba préférer ba kinde kotala ya ba mususu mais yo moko mama boye avandi aotala yi batala kana bango te bandeko. Ce qui peut batailler, ça fait kaka malamu, ça c'est au solo le boyete. Pourtant déjà dans YouTube, on est comme déjà musala. Bino bolo baka bana. Et bon on va propre ndé konanga. Et bon on va s'aimer qui ici c'est le boulot ya musala. Et puis il faut qu'on prépare kabana et pas baza osani baza okende na mabala. Bozo to préparer ba nga pona rolama et bon pona chambre. Faut l'accepter moi na batandaka mbeto ndenge nini, ba repassa ka chemise à mobile ndenge nini, ba skola sous vêtements nyonso wana za important ba mama yango mundela bengi yango sans tabou. Parce que sans tabou et les en français. Le bon skola linga la sans tabou. Bosoni ezate. Et ka réponse à maman oya komaki hein. Pour la fête de la maman mutakoma ki papa baza vraiment na bizale na biso penza ya ba maman te alors to nyata sko to leka ba maman ba réclamer mingi ba lobi que libala mutabebi saka libala ezaka moi c'était ezaka mobali pour mobali azoka sou tenter ya kosala nini kozala na mama kopesa mama bisou kosima mama na banyonyo kopapote kopesa mama posa bakota bilanga ba papa mikolo ba yakoma aka ye kambala mochu adindi akeye après abimi na ye olingo koti olingo bimi ke ba papa ba komandenge wana ba mama ebele ba c'est des réclamations ya makambo wana
comment on a que moi c'est dans mobile temps bozana na bolingo ezakana ba bisous boza ko s'embrasser vous parlez de tout et de rien beaucoup ba pimo likamo moko boya sans tabou entre moi na mobile mais ba mama ba remarquer mingi na katenda ko libalo ozomona penza que mobile bisous ezakana ngo susote ako embrasser sou moi cité aya kambala moko aseli musala na ye miliki na ebimi asimizela ke mama tikena ba posa nyo surtout anzoto mama za na posa ba pese bisous ana posa ba simbe nyonyo ana posa ba simbe na BBL. Moi, maman a un BBL à retourner, mais papa aussi ma BBL. Alors, à quoi ça sert les BBL? BBL les arabes bien pour un papa. Facile, bah, simba yango. Bah, papa peut bah yokaki. Bah, bien, oh, ils ont décollé là, bah, maman. Oh, bah, que pas maman, il y a ni tout. Pour ne pas bah, papa, tu as la pisse matin. Papa, pas bien arrêté, papa, benki. Papa, le maman, il y a. Naza ko loba no kana ngai. Ngai na mama na kati ndaku. Ya solo. Nako kaka susu te. Oh na kamato to lia na mbanga omoni tango tozako lia na bambanga tango to mo ba jeune wana ko moko na maile funga mina no mingi te to zo ba kaka to wana no simba après bi maman Eliane kana ngai mobali ndenge nazawa nasala ke fort ya ko brosser minu nanga 2 fois par jour mais naza mobali mais moi sinanga brosaka ta vankende ko lala. Bokozala ta bozana mbetu bobo beteli solo au sentir que mon connaît pesi solo malamu te tango kolobane ke na yoko so tika ngai bido bozala ka wana solo ngamo solo kibo nazo miyoka solo te yo solo ni nango ozo yoka abi mama naza muta koloba mingi te soko asa lobi boy natalika na miso moi sinanga so na bika liloba moko komi na 10 moi solo baka mingi wana. Oh, yo mobenga ka perroquet sauvage atikela la mobile tante. Maman Eliane mapeka solo mapeka solo Maman Eliane soka ki yuko suba apangusi na papier mais solo tikali tozana kati ya sans tabou. Ba mama bolanda bien po bino boza so boiko accuser ba papa bolingi to lebela ba papa soki ozonga na côté na biso ba mama yo côté la mbele na côté la mibali wapi ezeli kamba côté la mibali te ezeli kamba foko za la juste il faut de kolanda émission lobi nini ba lobi nini o comprendre yango mingi na bato ba côté la mibali na mona bato baza ba na incompréhension bato ba linga ko za ba victime non les apongote ba mama. Papa oya lobi abi oya ngai na sina lemba na sina baya ye ba mama boyo kabi koza na mobali bonanda ku mama sa lemba yo sa baya na ye ya mwana posa la ka devoir kaka ye kaka chana no boye tant asisa la li pongi essentiel la pongi alobi mama moi si soka ki ko suba azu papier pangusi na makolo alali pongi na katikati ya butu nzete koki kotelema akoloba kutu teke nakenda tana ke bwaka ta mwa mai te ka tanga kende ko lala na 23h na minuit ki asubi na 1h ki asubi na 3h du matin papa yo mobali otelemi okomi ko luka nzoto ya mama tango atia mama yoka solo wana ya se ya makolo ebimi ba moko mameka tu apeti okozali kola mama boy avant yo o mata eska mama azali ozaki akotelema makasi ya mobali ezalaki mais tant ka mama panzi makolo mama solo masube beti yo solo malamu te mbala moko soda lali alembi mbala moko alembi okomi boyo mtola musaki nga na lamuki sikoyo elali nango soki po lobi ki elali po za solo komema ngambo po koswanisa yo okomi ka na comprendre te na comprendre te bon totika kaka tolala kaka lala na yo azongeli pe pongi alali ase souci na epete ki ndenge nini ta mobile na nga simba ki ngawa atelemaki pona ni ka ta nga na komi prête soda lali donc c'est l'examen de conscience te wana mama c'est l'examen de conscience te pona nini elali po eki sola mabe yango ane elali na lobata malembe
eyoki solo mabe yango wana elali ponge boyi kotelema. Papa ya lobi mama moto azokende kolala brosse te. Ba couple ndenge eza boye yana mibali mosusu azaka maniaque. Mobali ya maniaque akutana mwasi oyo aza malpropre. Yana mwasi mosusu aza trop maniaque akutana mobali aza malpropre. Biloko wana na couple ezaka na décadence et dérangera couple makasi. Biloko wana mbale. Alobi mama munoko ngai soki na lamuki mama nitu ata na 4h du matin na oki posa nzoto mama nakendaka ko brosser munoko na ngai avant na solola na mama na brosaka. Mais loko wana mwasi na nga amonaka teki mobali na nga ki ko brosser nga pena te manake ndeko brosser tali ete ako brosser na ete yango wana na kokoso te mama ngai nazobisa bino bandeko soto saka be mission boy kala be mission boy ezalaka te lelo oyo seza boy anko bomwenga na ya kobatame na bona kotala bino na boy kotala bino na boy na batami boy pona ko kakoloba mala poso na bina tala bino na elongi boy na kokoloba bien te pona ba malamu yango na batami na chimno ka fololo kaka na batami nanga bakale be mission boy ezalaka te bandeko na ngai yo moye bato banda ko yeba makambo lekana ba couple banda ko zala te mais lelo ba émission ezali monde la perception réseaux sociaux to utiliser on ndenge ya malamu na ndenge ko yoka mate ya boye bandeko. Papa oyo yoki soni te papa lobi mama elie ninga ndenge na za boye esengola ngala kenda ko zongo libanda mama nazo ke sengola ngala libanda ngabi papa na ndenge ni abi mama elie nazala momutu nanga libanda ya jeune fille ya mama mobimba mama moko boye na nga mama nanga moko boye azana ye moko ane na mobali te bana bakenda ndako etika aza ye moko. Ce n'est pas que nalinga mwasi nanga te nalinga mwasi nanga mais naza insatisfait na makambo nga naza nango posa epa ya mwasi nanga ya mwana nazalaka mama soki na uti musala vana zonga ndako na leki nanu epa ya mangudi na nga wana tano koma pa mangudi mama soki na sina bengi ke nazo ya tango na zonga ka mama nakuta ka ye deja abongami asa sokoli alati pyjama na ye mama tano kikuna na 16h na kokute na pyjama tango azo fungolela nga porte azana pyjama o ezana tirance mais mangudi la kisi mamu bimba abi pyjama ya hiver te ya été nzoto nyuso ko ninga na boye na kati ya pyjama pa tango na kokota boye mama na kokute pete asali maquillage te na kokute normal asukole longeza propre mais mama mobimba mwasi na nga na ndako aza jeune ke mama wana pyjama ka ndenge alateli solo kitoko avant ko tuna lia biloko na mesa ona lia mfumbo to pondu na welela ka nzoto pona nini potango ya kofuela nga porte azara déjà azo dégager sur moi kitoko alati moi pyjama moi pete mais mama mobimba mwasi nanga leki na kitoko mais mama wana naza mobali nayebi kaza ko attirer ngai na ba propriété na ye ayebi ke naza marié ayebi ke na mwasi na ndako mais azo sala côté propriété pona ko attirer ngai mais la kisete ke na ko boya mama abana pona ki indépendant non ya comme instrument na ngai ya plaisir on a kokozwa na ndako te nazo kozwa plaisir wana na libande pa ya jeune fille mama mobimba et pas na ozo la plaisir naza mobali na bike mama naza ko attirer ngai mama za propre nzoto propre okoyoke ba solo mabete mais na ndako mwasi za moins âgé que mama wana mwasi za moninga na nga na ba âge alinga kate na sala et reproche c'est que j'ai sukola na tala ata yo mo ba 4h du matin bonaki sukola le suso na katanga pongi ma bosa ntike butu mobimba subaki nzoto bo mwase komi na solo masuba lipekeza solo avant la brosa kite azo bosa na ke biloko wana ndezo sala ngana kende libanda
nayebisi na bi papa oso vandisa ye bosolola bien mama koto ça ne sert plus à rien avandisa toso mpo nasala yango na lemba aza moto achangeaka na ye te aza moto ayokaka mpe reproche te soki olobi moko akomi na 10 nga naza moto maloba ebele na monoko te lokola naza moto maloba ebele na monoko te nakoka soki oloba te nasi na lemba nasi na baya na tika yango wana na ndako na nga moyen nasepela susu eza te yango nga na mbrasaka so mwasi na ngai te lokola naza mobali mpo nayeba teke nakendaka libanda yango nakoma kaka tia nanu boye atie kaka boye nasali kaka mpo nasala devoir yake mwasi na mobali parceke mwasi na mobali mbetu ezali komoko makasi eloko esangisaka mwasi na mobali na bolingo ezali mbetu me ngai plaisir nazwaka ngo libanda epai ya mangudi na nga wana boyoki bamama le mariage n'a jamais été acquis. Amène-moi jus. Papa le bien comment on a plaisir na libanda. Et pas maman bimba. Ye kanisi mama wana. Tango na banda ko kenedi bosaki kamba bolingo te. Ezara kelika moko boy mama moko boy na meki kaka. Nzoka mama za na posa mobile. Mama za na ba tunyoso ya kokanga ngai. Nazo ba peke mama osala bo alibi ke naza marié. Mais nazo za plaisir na ngai. Oui, maman nana n'embrasse kae. Oui, maman nana simba ba nyonyo pe na tchaka na munoko. Poisa propre. Ça n'a rien à voir na mwasi na ngai ndako. Mwasi loko asala alata lo peto na mosapi akoma na négligente. Ce n'est pas que tu vanda te to solo la te maman Eliane. Mwasi na ngai linga reproche te. Alinga na reprocher te. Alinga na tali sete ke kende ko brosser alinga te. Alinga te na lo bane ke esukola makolo alinga te. Soki na insister que non que na sukola makolo na. Soki na insister soka ke ko sukola ngo akange longi. Ozana mutu na mbeto akange longi. Siko mama Eliane biso mibali tango naza deja na mwasi na mbeto mwasi akange longi. Automatiquement soda na nga falala. Pour soda za sone sengo te. Mwasi akange longi soda za sone sengo ndenge nini. Soda za sone sengo te. Pona mwasi akange longi. Kaka pona fseke ndo sukola makolo. Ba papa ba mama eza soni mingi na mwasi o mobali asala ko ba reproche kendo ko brosser kendo sukola makolo. Cha mwa de oli peke ya solo. Ba mama ya soni pona biso na wakaki soni makasi. Soni tant papa na loba ki bongo sala kinga soni. Koza la mama sala kinga soni. Mama ndeko mwa sozo kanga yozo tala ngai. Biso basi nzamba sala biso poto zaka na mibali te. Biso basi tozate koza mobali na ndako koza na mobali libanda. Biso basi tozaka ndengo na te. Kasi mibali bazaka na facilité wana za na mwasi na ndako aza na mobali libanda ba infidèle ata ba pasteur bomoni ba ote yao baka ba infidèle bango kutu banyoka makate po ba protocole ya bango banyoka makakutu te ba bakena musika te ka fimo wa protocole avant tsaka binana yinde apesa ka pasteur bilenya ndako bilenya mbeto pasteur azoko ngo pa na ba boyebi ebele bazande ngwana biso basi to sama te poto za mibali alors maman yo moko ndeko na nga tango ke ko suba osubi na 23h osubi na 1h 2h opango seka na papier misimba ka boyo mo maboko ko ka maboko neza na sura masuba bébé kutu bébé lingette pona kolongola solo ya mabe ya nzoto ya mwana soko ozu mwana na yasali kaka tango ko pangusa ye olandisi lingette za parfumé pona solo elonga mwana na nzoto. Combien de fois ko yo mukolo okendeki na grand besoin usukoli maite bomoni biso ba kongole to makasi ya kofinga bandakara bawara bakenda ka toilette basaka la papier toilette te basukola kamai
lelo te comprendre que basukola kama ipo baza propre parce que papier toilette ato saleli yango okoma propreté yango moni mundela comprenant que ko sala papier toilette ezaka humide papier toilette ezane mai un peu parfumé pour papier toilette yango moko elongola ka salite na nzoto te yo moko za na kati ya ndako na yo mama ça te coûte quoi tango moni ko subi butu mobimbo na ba 4 heures awa nkoi nanga ko lamuka suko moni nkoi na yo lamuki ake ko brosser yo mo déjà comprendre le ko la brosser boyela kisina sa nini ngapena kende ko bongama mais kota na salle de bain mama pena poto tozakate ko kikoso ya libanda te lelo kutu pena kikoso ngwezela ka susu te na Congo banyoso ngwa ba toilette na kati ya ndako yana tango kala te ko bandako malamu zikina te lelo échangea bandako soko na ba toilette yo moko na yo moko mama tango mwike nkoino ya sala muki akiko brosser mais kota sokola na sena yo sokola yango cha yango mai po ezu déjà molungi ya butu ezu solo ya butu omona rate ke mutu soko tamboli journée mobimba tango zonga ndako leko liboso za nini olongo le soutien olche soutien na mopanzi olongo ta msupe sous vêtement olati robe moko bozo mo pepe pona molungi wana kaka mona ina ngo bilama na ko molungi kaka ponzoto za pena posa ko respirer les assos ceux qui m'ont ça ba réclamation ya salité qui est moi ça za salité à sokola kate à brosa kate les amalamu te papa ya lobi bon ndenge ngana kende ko embrasser jamais moi na embrasser zate na sina loba na lemba soko ba ndiko loba boya siliki ya lingana na reprocher te ba loba na été yango wana plaisir ya nzoto na kende pas mangu di na libanda sona kuna pa na sakani c'est le ko la jeune fille abi mama qui m'obangé comme aussi là yé abi na sakani c'est le ko la jeune fille na simi na mamelo na embrasser yé na le matoi donc kuna nga mona za ko se retrouver donc na za ko se retrouver libanda par rapport ya ndako ba mama to lobite ke infidélité za malam mais hermoso mutaka na infidélité pour alembi il en a marre ya ko nkena infidélité likambo ebongaka ba yebisa yo pe oyoka yaya ko boseka monoko ya problème ko sukola ka na se ya basi za problème papa na lobi mama ilia bono bakana bino boyo bakana mibali baza mabe mais ceux qui mobali akena ni libanda tout na yena no vandi sa mobali papa yo ke libanda pona nini pourquoi ngozo sala nga boyete ozo tetenga te pona nini ce qui peut papa lobi yo ke la ye bongisa papa na lobi mama ezela kaka aposa mobali te ke mobali akeka libanda bi oui ezela mibali musu abotama na bopeza na kindumba ke non o ezela mibali musu so balabaka ke mama zo sukola ke mwana na ngai yo kozala penza mobali ya basi ndenge biso na baluba to baka muluma wa bakaje eske mobali ya basi oui ba mama baza bongo ba mama musu baza bongo tango za kosukola mwana za mukia biyo kozala penza mobali ya basi yo penza basi wa banda kolanda malobo to lobaka oyo malobe za nganga bandeko na ngai yo kozala mobali ya basi bakobanda kolanda yo okomona pe mobali bongo akoli basi bazolande basi baolinge mingi mpona nini maloba ya mama na ye bozwi réponse ya koloba que basi bazoreklame yango trop mibali ya bakongolais bayebi soki kolia lolemo te basimbaka banyonyo te baza kotete te akambala moko kwang boyoki ba raison oyo mibali bayelaka bongo solo nzoto ya moto aka très important mobali faza ayebake solo nzoto ya mwasi na ngai yango oyo mwasi mpe bayebake solo nzoto ya mobali na ngai yango oyo propreté ya nzoto mama ya soni ceux qui mibali baza ko réclamer que moi ça za salité moi ça brossaka te moi ça onika mapeka te surtout na tango ya kokende na rapport sexuel ba mama surtout na tango wana mama na ngai ko panza kanzoto boete makolo te 5 sukola yango ezalaka na solo ya mabe molunge moto sola ki butu mobima omona ka te moto musa lali a toki yo solali o toki
tango to toki bon kuna ce que ma collecteur au kangama bando lalaki yango toki modèle nini. En tout cas deuxième partie tout à l'heure ngai na kokaba émission mila été nyana kendaka mokuse tout à l'heure na kozongela deuxième partie il y a bopeto il y a maman propriété il y a moi si na zoya nango tout à l'heure deuxième partie zoya. Merci beaucoup. Moto incompréhension. Ce qu'on a d'incompréhension. T'as l'émission 2-3 fois. Au 5 peu on a discernement. Au yep pensa mais pas intelligence. Na comprendre l'émission oyo. Sens na weza nini. À tout à l'heure. Bonsoir. Maman Eliane, vous avez traité à la Providence. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Là, je suis déjà... Nous avons rencontré ensemble Nathalie et ça, c'est excellent. Je me dis un peu trop des mariages. Je ne suis pas trop étalé sur ma présentation. Je suis le maire d'une petite commune mondiale de Bien-Platone. J'ai l'habitude effectivement de célébrer les mariages. On va célébrer avec Innocent et Nathalie ce beau mariage qui a rassemblé tant de monde. Nathalie a eu un mot très juste tout à l'heure lors de l'échange des alliances. Nathalie a indiqué que dans la vie d'un couple, il y a des hauts et il y a des bas. Les bas, on s'en fiche royalement, il faut les envoyer à la poubelle. Par contre, il faut garder le haut, garder tout le haut. Et avec ça, on a son bon vol, on ira le plus loin possible jusqu'à ce que ce soit la vente sépare le couple. D'accord? De nouveau, vous pouvez les applaudir. Alors, qui est innocent pour moi? Innocent, c'est mon neveu. C'est mon neveu parce que le papa d'Innocent, il s'appelait André, qui certes n'est plus là aujourd'hui, mais à son âme, là où il est, je pense qu'il est très fier de son fils, très fier de sa belle-fille. Et donc, André était pour moi un frère. Parce que vous savez, en Sanglo, il n'y a pas un mot pour désigner un demi-frère ou un frère. On dit Ita, c'est mon frère. Et on fait absolument aucune différence. C'est pour ça que naturellement, Innocent s'est tourné vers moi pour que je puisse présenter Nathalie. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je prends le risque de l'oublier. Sachez simplement que tout cela... Voilà. Maman Eliane du service de la Providence. Là, nous avons le buffet froid. Voilà. Maman Eliane, toi, l'Omazala. Voilà, c'est bien moi, maman Eliane, c'est moi. Je suis là, c'est moi.